C'est la suite des événements. Tolobi Bongo deuxième partie. Yango Ebandi. Ah. Voilà Tolanda Lissolo Malamu Lissolo Kitoko Nabandimbola. Avec Didier parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Glyph Alobi Masolo Oyo. Eza Bongo pour la plaisir na yo. Grâce à Yena Ville. Masolo ya film Mende Yangoyo. Aye kokuta vi mosusu. Et pas iba pese mosala na ndako ya mama Isabelle. Akuti pe bana mibale moko ya mwasi na ya mobali. Mais ndeti kaka Yena Lizi ezo simba te. Masolo zwa kokoba. Deuxième partie. À la table tomoni bangwana libota bazako liana bango. Tolobika ka bon appétit. Grâce. Grâce. Madame. Oui madame. Wapi bilei na yo? Eza kuna na cuisine. OK, yaka nango. Madame. Nalobi banda lelo. Soki tofandi na mesa na mesa potolia yope yaka tolia ensemble. Maman? Ah, kende zwa bilei na yo. Moko boy. Sikoyo, ebongo raison ko bundeza wana ba kiti sebela wana. Ebongo sikoyo, oremaka ngo te na mesa ya marque oyo vraiment. Batu mususu peza na minoko na bango oyo bongi nango awa te. Bango bataliye. Baseki bandeko abandi 6h na buku lubanse katala fufa masango makasi. Yango tongo boy bandi deja na fufa munene boy. Bongo na mboka babandana nini? Kombo déjeuner na mboka bayebi yango. Baseki mwana mboka bandi fufu munene na tongo. Abengi yango déjeuner. Mais grâce, yaka. Ah, balobi système mboka pete. Bango bayebi lipa na tite, balipa wana ba café bomela ka distraction. Bango ba beta kapena bukulu bonseka. Fufa masango ekemba na tongo acha beton. Ezu bango te yoka kochola bango bako seka. Nini susu? Siko likamoni na kata shama na sakoyo. Madame alobi na me masaki nanga awa. Comme ça na fanda na yo awa. Nini? Yo, ola nanga awa, mama mtalobi bongo. Ah, maman, en tout cas zo sala ba cher. Tia. Oh, libo mesuyo. Qu'est-ce qu'il y a lobela iti? Yabo yango. Oh, bo mo pa na bino pona ko fa na ye mabe. Bolinka ko che pembeni. Abandi ko zilango ba position. Kasi ndako ngo ya yoka kati polo belaka ngai. Encore atiki kitikwala na mboka. Ayeko kuta mose vimba na ville. Akolela ngo penza pongelengi. Ah, mama libanda. Mama Isabella avandi na ye. Mama, oh, ese na moyen moko te ko pininga malamu oyebi na ndako oyo. Nde na lobeli yo, eza pona bolamu na yo. Maman, vraiment, coupe no koloba boye. Siko ndeni ni otinga na dérangement oya makasi na vie na nga boye vraiment. On okotinga dérangement na kobosa na te. Kanisa lokola moto oyo afandi na ndako lokola na moto. Na ndako oyo na kosa différence te entre yo na ye. Esengeli aye kola presque auti mboka. Lokola aye makaminga zo kosala te. Yonde mtoko osunga ye abongisa pe akoka. Ah maman, oh. Yaka. Webi maman na yo akosala nyonso pa lukesengo na yo. Nazaka na susi mingi. Na ntango na komona yo kokoma mwasi monene. Sikoyo. Ngolo bande ni siko na ye na ngai. Vanda na ye, mesana na ye, sola na ye. Nalobela yo, un jour beaucoup m'appelle des vrais amis. A continuer la douche. Azokanga yemoko moto. Moto zo pela moto. Oh,
moto kimi mbango atali lisia koti moto eza nango te. Oh nini nango nini susu kasi te eloko longo na pakoli na misu na ngamba la mona tala boye komelika lokola moto na moto na misu moto ngaye tala makambo nzambe na mboka pasi yo soba mona mboka kosela susu kosela ngo eloko te na elongi esalama mpona minu boni boyeko pardon na bondeli liza pardon ya kosunga ngai lisi alobi crème de beauté lokola eza na forme ya crème atiki minu apakoli yango na elongi bandeko tofingi na biso bana mboka te po bana mboka boza bien bozaka respect makasi tofingi bino te tolobi mpe teke nyonso moto awuti mboka nde akobebisa masolo tolobi yango te mokolo yango na lopango nani wana ezanga fongola hey grâce ozwi gracia ozwi ngolu hey Grace Abdul nini nango susuko nayebi eloko nazotala mama Abdul tala nayebia komona nga tala eloko akosakana te na ndako oyo sela mutu na yo keba o Grace yo libo mesi yo osakana nga Grace Abdul nabia madame ayoka makambo oyo zelaka madame azonga ya madame ya na kwena ye ngapi nazoloba na marke na ngai Grace moto moko akomi kotia misu lobi kokoma masolo keba lobi kuna masolo etamboli akoti na chambre Eliza niso Eliza lingelo badini boy ko kombo na ngai yango wana tala oyebi kombo na ngai te kombo na ngai ezali Lizi soko kolo bango malamu te kanga moloko na yo pa mbala moko bimao na bondeli yo pardon kosilika te ko Lizi oyebi nalite nga na toswanaka mingi nalite oyokana toza baninga toza penza lokwa bandeko pe ndenge toyobundabunda boye malamu te tozoputana bien te tala eza mawa mingi malheureusement okozala pe moko na ngati na makambo wana po yo awa ye lokola domestique nalobi na ngati na ndenga mabe o mais soki toza baninga toza ne sengo te bien sûr toko partager pe mbeto opetango molai te ngana yo ok sikoyo soki kasi olingi naloba eloko esalo esengo lobela ngai okosala eloko te po pesa ngai esengo te loba nyonso banda komiboma nani yo moko mpo na yina yo ntina suka bomiboma kasi na ndima bongo tokoma baninga bana vili kaka boyi bana vili bazofinga mafort boye malamu te o bana ville kaka boye lolendo epai me bana mboka yoka komikitisa awa kaka na lopango na biso esika mosala ezwamaki mpo na grâce sango na mboka atunaka te mwa mikolo ezokende peti atunaka ti parfois mama na mboka azozelazela makambo kitoko euta na ville voilà moto na poste na ye yo elo nezo boyeko limbisanga kai kanga mlongo na silence boss boye malamu likambo te mbote na yo boss bonjour bonjour comment ça va grâce malamu boss est-ce que Elisa abenga kiote non abengi ngate po nini mwana mwasi moko afandi kuna na kati azozela yo alobi kombo na ye Annabelle yope refes
limbisa pardon zela utu kotanga kombo Annabelle wana non te kolanda grâce te alobi ne kaka Anne aza moninga ya leki na ngai alobi bongo te nalobi bongo te je vois ok monoko ekoboma bolingo monoko ya grâce yo pe lini zo beko kokanga te bosiko nakangi nalobi kaka mutabanda ozela omona mwasi wana okoboma bolingo keba siko ake wapi akoti na kati oh yesu basi ya pas no permettre makamba boy ko yoka mtoluki yango yo pe yebela ba system bosi koka kombo na ngapte me manga munanda koyo nalobi manga mnenge zaliti na kosili mutu makambo awo yebela kande mwana mobali pa bandi bakude ikeba mikolo tokoyoka sango mabe pamba lisolo ya grâce mokolango landa Abdul atiki poste na ye na porte azotalaki eloko likolo oyo biso mpe toyebi te atikaki eloko kuna ondire balobi mopaya moko aza na ndako azozelazela nalobaki keba grâce akoboma bolingo na kati fara yango nani akoteli biso awo nani yango Annabelle yango okonfondre makambo to adresse rien ezomona na misu ke moto oyo mpenza aza na place ifo ndima mati sikoyo ozolota to ndenge nini nalobi awa na boyi yo na nga tokofanda jamais na ndako oyo tokofanda awa pete sika moko amaka yango elongi nalobela yo susu tikali mwasi kitoko andimamaka me mwasi elongi mabe babwakaki libanda yebisanga nanu sikoyo question nanga na kopose eza boye eske esi omituna eloko nini mpenza mwasi andimamaka na mobali soki ayebi kosala bolingo oyo mobali alingaka yo yebi yango yo yebi love yo na bien nani sikoyo akoperdre place oyo yo malembe nalobi yo komi nani awa oye okutinga nga nalongwa natika yo mwasi nde nzoto te yo lokola libaya okolobelanga nini malembe nalobi malembe tala malembe yo tawati azala libanda makambo oyo ye nanga po tosexplike botu ebandi bandeko babandi bitumba mwana mobali aza serie te mwana mobali oyo nzoka basi babundelaka ye nzoka ekomaka boye omoni na yo mpe moto ofongolaki monoko grâce azalaki libanda azobwaka miso na kati azotala ndenge bakopota bibotu napayela biso te napayela biso bitumba te afala beta dikosi na se etikalaki abeta dikosi na se ebandi bitumba grâce azokumisa eloko nde ezangi bandeko arbitre ya kokata match oyo voilà bakutani bambanda mwana mobali mpenza loba oyo mopia ndenge nini oyo mwana mobali moins sérieux Walter mwana ndako abundisi basi doye kaka boye babundaki bitumba na balabala babeti ye bibotu lelo babandeli ya basi babundeli ye maya moto nani akotia grâce kotia na yo te po wana eza bitumba buzoba boye namoni nakota na kati
Ah, lobi baya susu babunda pona yo. Soki mutako kabula kutako zala. Grâce à Lobby, oh, c'est premier épisode. Suite des événements Ekoya. C'est la suite fait. Voilà ba makambo na ndako yo to mesaka na mbia sango za kabwe na ndako yo. Grâce à Zui Mosala. Voilà to landa li solo. Ko uta na mboka akomi ko yekola ndambo. Komesa na pe ndambo lobi. Akobunga image ya mwana mboka. Walter zala pe serie po makambo sali lelo mutakolinga ngwa ozala te. Mama Mama kutaka mwana mobali babeti bibotu. Mais nazomona nelongi no boye likambo nini susu ko mwana oyo. Omite ya non malamu. Oyo lingolo banini? Should I say you look good? Est-ce que kanisi boye za malamu? Ah maman ça va bien. Mobali oyo sengeli ayeba iloko azoluka. Aozala na protection. Mais Dalila, aoya pembe likabo epa kwesa Samson. Ah maman, limbisa mpona mwa bangambo kaka moke, mwa trouble kaka. Sikoyo, omoni mwana mobali oyo malamu sengeli azala lokola yo, vraiment. Na kolinga yozo akabasi c'est vrai, mais koya ko bundisa bango awa yango na kondiba te. Na kolinga ngote. Mama osodo basi comme singa mutu na luki bitumbango. Na ngai ko tuna pekisa bango. Alors nini? O pekisi bango te po ani? Walter. Oza apesa basi belé boete. Et comme il a une distraction, oza na carrière liboso na yo. Pone te ozote la carrière na yo. Bana basi obakoya ko distraire yo pamba. RP leki. O mete la nanu yo moko. Ok maman. Ça va. Na lingi quand même to que l'hôpital comme ça basi sangana no traitement. Ah, loba lisusu bandela olobi nini? Ah, olina kufa kai mama tika na kufa na ngai. À la cuisine, voilà tout le monde a yewana. Voilà grâce na mosala na ye. Ah, akomo mesana pe. Akomi koyeba iloko moko na moko. Oh ah, au moins makambango ake na toilette vraiment azokotisa sani na kati atoka mai. Azotoka mai ya WC. Ake ne kotia na cuisine, azui mai atie na sani. Sani lelo akotokisela mbala o nini? Yo, oh makamnini oyo koma mwana mwasi oyo. Ah, bandeko bana mboka bafinga mikaka boye. Tofingi bango pete. Grâce.
Grâce. Yelanga mai s'il te plaît. Oh, mai eza nango te boss. Olongolo baneni ke mai eza te. Otali na frigo. Eh, wana esili pe. Bon, nasalaki mai wana nyonso mpona sokola po mai banobima te na pompe. Siko toza, siko ne mai wapi siko na minute. Ozwi mai nyonso frigo silisi vraiment. Ça va. C'est là nan. Lokola mai eza nango te na kati ya tank. Sikoyo oseli mai yango wapi mpona olamba biloko oyo. Mai nazwaki na tank. Oh, tank o wapi? Oya ezaka na sani ya pembe wana otofandelaka wana. Mai wapi? Mai ya wese. Tufia kwa. Mai ya wese yango alambeli lelo bilei. Alambi bilei balobeza kitoko alambi yango na kokoka. Mungu ekoka. Bake kowele lesika kosanza. Ezaka ke bandeli. They should look the same, this one and this. Bon, nabia, ekoka na ngambo na ngambo. Nabia, ekoka, oh, ça va. Yoka ba style ya yaya na bango. Alinga koza lokola star. Obimeno aloka voyou ya na ngai. Boss, nayoka ki bokenda ki hôpital. Est-ce que na lobi pardon, esalo mabete o? Grâce. Tala toyoka ki ba pardon na yo pe belé, ici to koki yango ikoki etonde biso ça va. Ça va, esalo mabete o. Pardon Bon, to peso ba privilège belé na ndako yo. Pe obandi ko abiser, ozolekisa. Banda lelo. Tala, okoza susu ne logo msute à part statut na yo ya domestique. Longwa wasiko longwa. Nini susu? Oh, osaka onazo telemela nini? Obaseli elikopa. Oh, libota bazako lia. Yeah. Everybody's happy. Oboni mutuno sazane sengwa. Ebo na ebete ni ekoyela nga na sima. Oh, siko lingolo banini wana? Mama We are celebrating Walter's business. tozo sepela ndenge ye yaya azwi ba ouverture na ba faire. Esimbi soki kasi lobi esenga voyager na ba province akende po amona ba partenaire na ye. Ebo kasi elo malamu yo boya ngopani. Alors ngai siko notika la nga moko pe nozala déranger soki eza likambo yo o voyager na ba province. Alors namoni mwana mwasi ozokanisa na okaka mabe pamba otika yana yo a progresser na ba faire na ye. Grace. Grâce. Yakao, zongao. You don't ever listen, do you? Tala oka te poani. I believe I was clear and Na lobi bien, nde na lobaki, nazaki clair. Yelanga vin rouge, ozoyelanga vin ba fruit. Pardon, nazo ba nanga différence te. Ba vin nyonso, mwindo. Comme na yo. Libo mesi yo. Oye poko tanga na likola papete, mwana mpoka neni yozali yo. Zongo, Longolangwa, yelanga vin rouge. Yelanga vin ya aibi kotanga te, makambo de sa bongo, lo ba vérité. On ne solingo lo banini ko mama. Esengeli ko quand même aye bagaso balobi mbala moko asala mbala moko. Mbalo ya ke penda kopema na ngambo susi elati ye. Abdul, siko elo nesele oboyeko.
na mesana koyaka awa natala soki mai ezali to ndenge nini eboyo azosala nini nosala ngeloko te namoni ofandi kimia ntango molai kaka yo moko me nakamwe olobelinga te mpo nini ko c'est comme si makambo yango elekeli yo soki likambo olobela ngai na olobela mpe motu te Abdul eloni sikoyo olingi ngai nalobela yo vraiment ça va ozo asemi boni boyeko ngai nazwa asemi nazwela ngo wapi Abdul bon ngali nazalaka moninga na yo olobeli ngai likambo na yo tosololi nga mpe nabombi nolobala ngai na motu te problème kaka moko wana ezotungisa ngai nde kaka awa na ndako naza na ngai na moninga te o nalembi na ngai kogangela nga kaka nandimi na ngai susu teke na osalika malamu mpe bandima nga siko nini yango sikoyo na osala te zosimba na comprendre sikoyo bien alors sikoyo na bien osala eloko ya olobela mpo na nga te siko ngai naza omoni ngai te bon ça va ngai nazala kaka wanambataka nazotala kaka nazosurveille kaka batanki na likolo ya solo mpenza azalaki moninga grâce bato nyonso bakomi koboya ye mama na bango na mboka agangi grâce makambo asolo wana nini esalami grâce azongi mboka osolela mpo ya nini lobako nini yango esalami kuna loba nani mama bandi kolota bandoto oyo eza baretour deja na makanisi boye elikolobaki grâce kala te kokangaka abisaka mpo ndoto ya kokokisa mapamba grâce mama sutuki na pongi mama bando sambela lobi mama na nzambe na ngai soki mwana perdre mosala soki kaka mwana zongelinga awa charge mati ngai nakosuka wapi mwana kutu fala lukelaka nga basolution mwana ngo soki azongi awa bakalikile ebebi lisusu bondela na kombo ya grâce mais tozela nano makambo yango parfois eza nango bongo te bamama bango wana baza koseka na masolo nzambe makambo solo bayango vraimen moninga na ngai voilà grâce na mosala toboseli mpe te mama Rebeka oyo ayaki na grâce na ndako oyo mokolo yango aye babeti masolo merci bango babandi oseka na bango nini yango susuko nzambe na ngai en tout cas oyebi namoni mwa bachangement ya ntina ayaki bala suka namonaki ye alors yebisanga nano est-ce que eza facile na ndenge ye aye azosala mosala mpe est-ce que ça va eza facile ata mokie te oyebi ye na mwana nga lizi bazoyokana la biso voilà si mama mikolo mama Rebeka aye kotala aye koyoka mpe basango tantine Rebeka mama alobi nini o alobi nde malamu siko na mboka mpe mama namona ekala zala mwana osokoli oza mwana moke te mpe nazolembana nde sinaki etala na mama na ngai oyebi madame akozwela yo professeur akoya kotangisaka yo oyekolaka
Comme ça, nayebi qu'avec le temps, magambe ko changer, hein. Ça va? Ah, tati, nalika ndeso mama tuninga basango baipsanga mama kelaza bien. Ok, yango nde nakosala. Nakoyebisa ye. Promettre nga nde eloko moko ke osamona malamu. Hein? Ça va. Alors, hein? Pesanga eloko ya sourire ko. Hein? Iso koli osamona mukete ya kolela soute, hein? Nakoya kotala yo, hein? Ah. Voilà balobi. Mesana kaka. Voilà bon nyonso ya moto sengeli ezo ba changement. Voilà yo anazogi na ndako. Oh, aleka bakoto yo nasali na ya bilei paliaka. Ah, Abdul pelo mon éclair te. Abdul azanga te pembeli na ye. Masolo pezo zanga te. Ni nango susu. Na pesonini. Na lesa yo, lesa ngago. Ah. Ngapela zo mwali kuti na tie na monogo na yo. Abdul. Soki tala. Oyebi ba droit non ndako te. Na masa na hotel. Olingi nini ngana zo bilei na tia na lesa ga yo. Ikomi nini? Ebo soso bangani. Abdul. Parce que toza na place moko na lupango yo ngana ba dolesa ga yo. Tala okoma musika keba, okoma musika keba. Lisa bimi. Nabilamba. Naibika eloko linga sala. Grâce. Grâce. Commande sur commande. Ni nango. Ah, yango. Eleko loba ke sala mosalo yela kinanda koyo. Voilà qui funda nyoso bilamba ici là. Yeso kwama. Abani pe mosala na yi. Abdul nalobi pardon tikela ba ke le quoi? Ah, mais ne se comprend no soute. Oh. Oloki na ni nango. Tika na yembela lo yembo. Yoka sina logo sika na ngati na yembo epamba. Oyebi nde ngapela sawa. Madame alobelinga ke magamba kitoko ezana ndako elinge banda. Nalobia suka ososela ke na banda kolesa yo. Oh esilite. Nako banda suka bilamba yo sala ka wana. Siko na oselo ko tiso yo zate. Abdul pelobaka vérité. C'est comme ça so craquer mon mwasi yango. Ah, oyo bilamba ya nani ya Lizi azwi kale so boki na se. Eh. Nani wana? Mokolo pe bilamba ye wana. What? Nini? My pants? Kale so na ngai. Mama longa wana. And you? Pe yo. Rubbish. Yo oyo busoba nini? Okanisi ozo sa nini yao? With my pants. Ozo sakala na kale so na nga. Eriza. Isa ngo bongo te o. Isa Abdul mtalinga sunga ngai. Obenga nani? Libisa bon nalobeka nde na yebelika kan tika kana suka bilambo pesinga musala ekoki. Si maloboko. Tala oyo eza pona ko rappeler yo ke yo esengelo benga nga lokola mwana mosala te me lokola patron na yo. Patron so mai. Asopeli mai. Ngape na lakiso ke kombeka ngate. Kemba mwana mboka kemba na maboko ya Kongo wana. Maboko wane memaka Kongo, maboko wane sala kabilanga. Omoni sikoyo. Asasie ko sasa. Lizi tika na ka mundoka pamba siko mwana mboka zola kisa yote. Bino bo mesela kaka kolobebele mosala te bokemba kate. On the contrary,
Au contraire, na ça très déçu na makambo na yo leki na ngai. Comment ça tire ba niveau keno keno bundisa domestique? Qu'est-ce que c'est? Si comme mangaba epsingeza solo. OK ko bundela domestique. Alors? Et bon moi bongo. Do yo côté lié kaka. Et bon siko na sani. Na lobe nani? Et puis ko décevoir ngai. Tangu ya yoki masolo ye pa lobe ezalaka te. Ah. Kaka na lopango mokolo moko tolanda. Voilà motuka, lokola taxi et continue lopango. Oh, wana lisi wana na masana ye. Aina mopaya. Voilà mopaya pas continue ma solo. Eh yo tiens. Balobina yo. Grâce. Grâce. Ayebi kaka ndenga pesa commandement kotoy. Bonjour. Hein? Zwa basako wana longolango na kati ya coffre. Ah, yango bafutela kombongo mama sala kaka. Po mwana mokonzi azaka mokonzi. Alobelo kote oyoka mto tumbulaka ye. Yoka mto bandaka ye. E mopayo susu nani yo? Aya kobebisa makambo te. Alors, oyebi bien ta ti na bengisio na ndako na biso awa oyebi nini onga na sengi yo. Oh mais non, azai kaka na musala na ye, c'est notre domestique. Voilà mon paya pa bandi komona ndenge bazozwa domestique na ndako oyo. Voilà, bangona na mesa baza kolia. Merci. Fallait poser na mesa lia na bisoti. Madame, te na kolia na cuisine. Comme d'habitude. Lisika alinga loba. Mama e. Tala. Ye abongi te biso lobaka na ye alera na mesa mama. Asali choix na ye akelia na cuisine. Mama moni lokola na yambi mopaya. Toza déjà misatu moyen tovanda na chambre zate. Comme ça ye pe azonga na chambre na ye kuna. Oh, bon lingo boya mutu ndenge nini? Mutu nini ngwali esengela bima siko na shamba wana. Te mama likamte to kabula ka shamba biso misatu. Yango lizili kamboli nazo sala ka nyonso a éliminer moko na kati ya liste. Justement, chambre combien bato misatu? Lisa bandi. Eloka nga banda kolinga. Yonde ozala sima na ngai. Pona lingi kasi, yonde ko yeboy ozala mwana malamu. Po na yende na yebeli yo.
really sikoyo be okay for you if I really had to suspect anything? siko elonia malamu oyo lingi muto asala Asking it over. pe olingi nga nasala The first thing I po feel ezala malamu comfortable mpo na yo is- nalobi No, yo koya awa te mpo na kose plaindre. I feel like giving you a hug. C'est comme si soko bandi kokotela ye nakokango na kingo nga moko nsima motango moke voilà grâce akoti na chambre mpo balobi bavandaka bango misato. Grace, Grâce it seems like c'est comme si ozoyeba te okopone te ke non that a number awa na chambre nombre emati toza so nombre moke te someone alors has to learn moto moko from. akolala na se na mabele misusu balala likolo ya mbeto aa But this place going down ebongo was- sikoyo Sorry. mpetu monene monene boye ekoki te mpo na bato misato nazoloba yo mpo ozoloba Grace, grâce may I want this? bon ça va zwa couverture oyo ya esunga yo merci merci mpenza oh engoloba nini oh angele sikosali ndenge nini boye ko ozwi eloko monene boye umeyesa na se nga siko nazoyoka malili ti boye moto aza na se na yo moto azoyoka malili likolo ya mbeto ah batiki moko na se grâce andimi na ye yango bana mboka nalingaka bino mpo komikitisa ezalaka ebele me bandeko pongi ezoya kaka te o bamisusu bazolingaka balala te mpo na nini motema pasi lokola baza misato na chambre o lisi alamuki alinga banda susu Angel nazoka malili siko bino bozwi couverture nyonso e de bango mibale deja bakiti na se moko mpe ya misato alandi siko na ntongo nafunika nini na malili ebele boye ah balongwe na mbetu balandi ye na mabele obandaki kokatisaka ye yo kotikala likolo bamisusu batikala na se bakoma potana bawela couverture lokola bayambi mopaya makamba boye ah ekoloba ndako bayambaka bato malamu te to ndenge nini ah okomi nini It's a cheap word. ah kombo yango ozokomaka mowa mokuse ndenge wana kasi te malamu natia boye kenda koma eloko te bazobeta jeu de scrable That's nice, eh? ah bon Sense the further c'est comme si namoni na mbutu ozalaki na kimia te elobi ya otiki biso oyo tolala na se yo moko susu olandi biso ebo yo moto ozwaki couverture nyonso opesi ye ngai sikoyo natikali na malili likolo I really don't get what you sikoyo nazokomprendre te problème na mwana mwasi eza wapi Okay, maybe not Eh? yet, but me nakomprendre te aza mpo na malamu so natali eza lokola te ndenge ozodécrire yo ntango bando abengana ngai na telefone yo kutani na ekala lelo fale kuta ekala ndenge azalaka maybe you should too. bon moto osengai soki esengeli achange tika epesa chance yo mpe fale ochange Are you saying that ozoloba sikoyo nini I am a bad person? ke ngai nde motu mabe No. non Lizzie, I'm saying. lizi nazoloba kaka ke nopesa mwana mwasi chance I mean, try and be a friend. zalaka moninga na ye Whatever.
ata konyenge ndenge nini na boyi na She's ngai naive. aza naïve She's weird. aza bizarre aza I can just put pasi mpona kofanda na ye aza kaka ok likambo te ebe osiko kasi ye azolukela mabe te mpo ya nini ah pardon toyei kobeta scrable natuni kaka nde voilà ba remarque c'est comme si makambo lobaka yango te mwana mwasi aza nango ozokosele makambo yo nde oza mabe lobaka ya verité voilà kouta kosokola na ntango wana voilà tomoni mwana mwasi aza kopakola mafuta na ye ok ba moto na nsima kengidila nayebaki kaka ke Abdul suka nango tokokangaka na ndako oyo mpo baje azosala na nsima ndeti kaka ke non basentiment moko deja se bandi kolia ye likolo ya nani wana ya grâce nzoka nde grâce azoboma moto na elengi moto yango azokufa na ye na sa motema ti makambo yango ekobima kaka un jour na poisa moto moko azalaki wana aza kotala nzoka nde misu elingo tonda mpo akoti filme ofele oh yo chambre bana basi balalaka yoko jardinier azoyoka bilengi ti akomolandela yango ti grâce ayebi te ke moto aza na nsima moni makambo yango Abdul keba mosala ekokufa grâce Abdul osasu nini awa na chambre nalikam nini malembe te yo nalobi lokola madame moke babimi nalobi to kosola sikoyo osola na minute na bena kofinga na tateno na mama na kofinga bango na bia bima Abdul tika ko ba Abdul oyeki mosala salaka mosala mise komiti osote la grâce ah bon tongo mosale bandi mosala na ye kofongolaka porte kokombaka kobongisa jardin bafleur wana mama na biso kouta bakursi ye wana zongi ah grâce bonjour comment ça va bonjour madame siko na mutulu no oelo ne zuyo wana madame eza mwa libaku kaka madame na ntango ya mosala na ndako yango na betanaki na mutu wana yaka na noir Abdul ah mama lobi moke seke masolo mosusu ebatami ah Abdul azoka litutu po alingi kozunguluka ntina shamba bana basi na butu kopelisa misu mpona kotalatala siko mbala oyo ezalaki kaka mbata pamba oyo mbala ezoya okozwa mpenza ebotu oyo kutu mokie ti madame akotuna alobela epe verité
abandi ko repasser azosala mosala ndenge penza balakisa ye. Ah, akomo yeba ayeko limbangu. Akendaki abimaki nzoka ndene kuna nzungu azikisi bilei. Ah, mwana mosala keba lelo kozwa 0. Voilà à la cuisine. Bonbon di maïté. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, nini kaka ko makamni so posé boy ndenge nini? Makamni so kobanga. Eh frère. Aye kokuta elamba ziki. Asi atumbi elamba. Ngaye elamba ziki na bakoloba kaka. Nini ngo? Ayoki kaka solo ya kozika. Tikala tala pesa na elamba wana. Pesa ko grâce. Atali. Oye nini? Oye otumenge elamba na ngai. Te na bosse na ko lamba, Yokate Elisa, pardon. Ye pas su bilamba na ye. Akangi bilamba ya grâce. Abdul. Abengi Abdul. Oh. Nalobia. Kanga ye, ame kolanda ngai te. Atikala wana. Oh, Abdul paso tosa po bafuta ke salaire. Abimina bilamba ya grâce libanda. Obeke na comprendre lokola bazikisi elamba na faire. Yake kozwa essence na allumette. Asiki sape elamba ya grâce. Est-ce que c'est la rabongo? Yepe alobi yanga iziki moko ya yoko zika valise mobimba. Azikisi yango nyonso. Alobi oyebinga ndambu. Alobi A pour A. Siko na gagné. Alobati na gagné. Abimi libanda tala boye bilamba zika. Batumbi bilamba. Aye ngai bilamba na nga kaka yangoyo. Mobimba na nga yangoyo. Natikali kaka na roboyo. Yauka na badolate. Bakoyoka na un jour toyebi na noté. Kanda o ekosila à suivre prochainement. Tala ndenge grâce ayaki mosala makamba ekokuta nango. Troisième partie et le belabiso. 1 + 1 = 2. But when you talk of love, love will not get formula. 1 + 1 = 2. But when you talk of love, love will not get formula.